En réalité, ozana okaka mabete. Kasi ozali juste promesse oyo esengelami na yo okokisama na bongo ya moto. Na pasi oyo ekopesa biso liwa tolobi Yesu zwa na yo nkembo. Zwa nkembo Yesu. Soki tosangani lelo ezali pona mitema eleli yawe. Soki tokutani lelo ezali pona mitema ezoki yawe. Console mitema ya banana yo. Console mitema ya banana yo Yesu. Pangusa pinzoli na miso nanga. Pangusa pinzoli na miso nanga Yesu. Kausa bapota motema nanga Kausa bapota motema nanga ndeko biso baoto tikali na bomoi tozondima te kiliwa esalama mpe mpo na biso tozokanisa kiliwa esalamaki kaka mpo na ndeko oyo atiki biso alali lelo na mabele oyo mpe alali na mabele abandaki kondima te kiliwa mpe ezalaki mpo na ye me lelo atiki biso yango nalingi nayebisa ndeko nzambe alingi juste ainterpele biso kalingaka biso totambola lolenge alingi non totambola lolenge biso tolingi na se na mo mpona tozala leki nzela na se na moi oyo. Rebondissement sur l'affaire Wilfried Mandé. L'affaire Wilfried Mandé ezali kopesa ya solo bamakambo ya ndenge na ndenge nazoyebisa yo mwana mwasi akufi liwa moko bizarre mama na ye jusqu'à aujourd'hui aza convaincu te que mwana na ye asalaki accident azolela na mai ya miso azosenga ya solo ete leta yeba kokota likambo avec beaucoup plus de précision parce que nazotiela bino kala mingi te boyebake Wilfried Mandé azalaki mwana oyo ayebaki bongo kozwa mokunda mbana bomwana mingi na mobali moko oyo azalaki irresponsable selon ses dires il paraîtrait qu'azali irresponsable bomona yango ndenge nini akomi yango nde mobali wana bandaki kokipe mwana te koniokola ye kobeta ye mama na ye arécupéraki ye azongisi ye na ndako bavandi na mama na ye abokoli zemi ti mwana na ye aboti mpo mobali wana azalaki kolinga kondima zemi te awanganaka zemi mobali yango kombo na ye bokoyoka yango na kati ya conversation sikoyo mwana na kofanda nda ye kozwa mwa publicité to pe mosala azoki pa inosbi na kati ya clip na ye azaki daya ko bunda na ye malgré ba problème na ye wana nyonso azaki ko traverser vraiment selon ses dires beaucoup tanga kala mingi te mwana mobali o ayeba ko faire passer ba sale quart d'heure ayeba ko faire passer ba sale moment ya vie na ye bien que dans son jeune âge ayeba ki bongo ko regretter po na nini ayeba ko jaze mi mwana mobali oyo boko mona ndenge nini ba écrit na ye moko ezali koloba yango alobi mwana mobali wa spesa kai kanda makasi pe na pasi oyo mwana mobali ayeba ko bwaka mwana epa na ya wanga na kazemi mama na ye moko muta bokoli zemi tina ndenge ye ko bota mwana na ye na bongo alingi ko za so ya mwana te boko mona na ba vidéo mosusu kutu ya solo mobali oyo azwi sima champion mi oyo basali na ye kaka 1 an seulement mais azwaki mwasi atie ye penza na lumière alingaki azali ko honorer ye mwasi kitoko ozomona ba photo ndenge ko banda koleka na ba vidéo pendant que je serai en train de parler nde mobali wana ex wana ayoka zuwa komaki déjà ko menacer mwana mwasi oyo Wilfried Mandé na ba privé koyebisa yeke na koya kobotola yo mwana bobika ba ex balingaka te toxique ba ex toxique o balingaka te basi bayeba kozwa esengo après bango babosanaka que après bango vie ezalaka ko continuer babosanaka que lobby ezalaka ya nzambe bayebaka koyeba te que tout peut basculer à tout moment alors pour na Wilfried Mandé ayeba kokuta na moto ayeba ko valoriser champion milio
ayebaki mpenza kopesa Wilfried Mande tina makasi apesaki ye nyonso mwasi azali kosentir ke mwana mwasi akomi na kitoko abongi ya solo soko ovandi na maboko ya moto akabaka te irresponsable bote nyonso ekosila yo soki botali Wilfried Mande ya ntango wana na Wilfried Mande ya sikoyo bokocomprendre que c'était une jolie femme mais bazalaki koentretenir ye te mais banda Mio akotaki champion Mio mwana kitambo akotaki na vie na ye bosentir mpena ke mwana mwasi abongaki akomi bien apesi ye boopportunité ti akei koyeba kosala publicité ya nani na nzembo ya asalaki ajouaki rôle ya Rebo na nzembo ya Inosbi eleka kitoko makasi biso nyonso tozalaki d'accord tosepelaki d'ailleurs certaines personnes pensaient que c'était vraiment Rebo dans la chanson, dans le clip. Donc c'est un peu ça. Et ceux qui botali champion Mio, ils passaient carrément toute leur journée ensemble na Wilfried Mande mukoloka ka azalaki moindre absent nde mwasi na ye akendaki et puis mwasi ayebisaki mobali na ye ya solo ete papa ex na nga azali koyeba koderange nga alobi akoya koyiba ngai mwana mobali na ye champion Mio ayeba kokalme ye vraiment nzambe tindela ngai mpe champion Mio ya vi na ngai ye bolanda makambo eza somo bolanda ba conversation oyo mobali na ye ayebi kobimisa oyo nani champion Mio mobali na ye oyo awuti kozala na ye avant kufa abimisi ba conversation ya nani ya ye na mwasi na Wilfried Mande ndenge nini ex na ye akomaki koderange ye finalement ayebisaki mama na bango ainsi de suite bolanda nanu et puis nakoya nsima nango après ya kopesa ba point na koloba nini elekani oswa na oyo elekani entre champion Mio na ex ya mwana mwasi oyo bokoyoka na matanga pe bokoyoka kayaki en katimini amibombaki aye na matanga et puis a créé akei ex wana yaka lokola mopaya aboyi ata koyeba ko se présenter lokola papa ya mwana bolanda nanu po makambo kolobeza ebele bona binisela bino ya minene ezali kolanda sima boyoka nanu botanga nanu makambo ekomami awa oyo conversation elekanaki entre champion Mio na mwasi na ye o alingaki mingi azali ko honorer ayebaki kolakisa na miso ya bato nyonso bolanda yango nanu na bokebi nyonso soki elekani mwa mbango otie mwa pause otangi bolanda mpenza fil d'idée ndenge nini ezali bongo oyeba kotambola likolo po ntango na kobanda koloba oyeba kobunga makambo nazali koloba te. Suivons ensemble, je vous reviens après pour na kopesa bino ba détail ce qu'il faut comme il le faut na kati ya lisolo oyo ezali kopesa pasi oyo mama oyo azali kolela na bokoleli bino mwana pe na yebi kopesa bino bozwi na bino kaka na ofele donc na bokolaki mwana sûrement mama pa bokoli mwana bana na ye na pasi alobe botaka bana mibale mobali soki pe akufa soki pe ba divorce atikali bongo na bana na ya bondi na bango lelo mwana na nga akomi moto akomi kopesa nga esengo bino bozwi boye ko retirer ngai mwana na ngai nzamba petika bino na kimia te atika bino na kimia te atika bino na kimia te pasi ya mama oyo lole yoka yango pe ba kosala musala tolanda nanu bongo na koya sima bolanda nyonso na kotiena ebandeli pe na suka nyonso bolanda.
arrêtez de cacher la vérité. On sait très bien que vous avez été payé pour vouloir deviner la vérité. Et bah, le baka, le kuta, il y a qu'un sincère, la vérité, il y a qu'un escalier. C'est finalement. Donc moi, je connais le seul ennemi que je connais de Wilfried, c'est son ex en fait, le père de son enfant. Attendez, je vais vous balancer deux messages de mémoire. Oui, pour ça, pour mélanger Wilfried. Donc, vous préférez protéger le suspect et victimiser un innocent comme moi. J'ai aimé Wilfried, je lui ai enlevé dans une relation très toxique. Peut-être les gens confondent moi et son ex, parce que son ex, c'est les gars où il y a un bandai qui bêta Wilfried. Donc, je ne suis pas éduqué pour frapper la femme en fait. Donc la femme est faite pour être protégée. Et je ne vois pas l'intérêt de vouloir faire du mal à Wilfried parce qu'on a fait 3 mois et demi de relation. Vous comprenez? Dans ces 3 mois, il y a eu une forte connexion qui allait nous amener dans les mariages et réaliser ses rêves. On a fait ces limons, on a battu bon à l'ibala, on a fait ces lieux dont on a botiné été. Parce qu'on a jalousie, pourquoi? On a embêté, pourquoi? Au moins, on t'a embêté par jalousie, il est ex-naïf. Parce que dans la liaison, Babo t'a déjà. Peut-être par jalousie, à mon a moins si elle évolué. Ndeko biso bao totikali na bomoi tozondima te kiliwa esalama mpe mpo na biso tozokanisa kiliwa esalamaki kaka mpo na ndeko oyo atiki biso alali lelo na mabele oyo mpe alali na mabele abandaki kondima te kiliwa mpe ezalaki mpo na ye me lelo atiki biso yango nalingi nayebisa ndeko nzambe alingi juste a interpellé biso kalingaka biso totambola lolenge alingi non totambola lolenge biso tolingi na se na mo mpona tozala leki nzela na se na moi oyo. Je crois qu'ensemble nanga biso tozoti kolanda pe tozoti komona ndenge nini l'actuel copain ya Wilfried Mande maître chanteur Niyo bato bazalaki komitu na mibale balobaki babebisa réputation ya mwana oyo nalobelaki yango la fois dernière. Pourquoi vous voulez détruire la réputation de cette fille? Mwana oyo azalaki na anonymat ti azali kosala batéâtre na ye mike mike azobundana etusala parce que azalaki deja na mwana bokomonaki na bavideo mosusu le champion son actuel copain andimaki elolenge afutaki bokomona na baconversation na bango na tieli yo bokomonaki ayebisaki alobi naza na mwana abi anga bando oyebisaka na banda ondimaki vu sa beauté na ndenge mama na ya maintenir corps na ye okondima te kazalaki mwana mwasi deja azalaki na bana na mwana miyo andimi ye bongo azwaki na mwana na ye azo offrir même mwana wana ba meilleur moment okomona baza ensemble baza na mwana wana okomona baza na mwana wana c'est seulement un garçon. C'est un jeune garçon, mais qui a vraiment un cœur, je ne sais pas. Et puis ça me dit Moutounio sauté. Et cette fille l'aimait sérieusement parce qu'à mon avis, il y a solo azumobali ou alingiye au plus profond de son cœur. Il y a un moment, moi, chami pesa ki mobimba. Et li kamboane soit qui ex na ye makasi. Bande konanga bobo sanate que zanina ba ex mususu toxique ya kindoki. O bazala rake. Azala mosika mais azo kengela yo kaka. Azo kengela yo kaka alingi kobonga na yo te do ya vérifier kaka soka moneti que ebani moi ko avancer aya e ko cha désordre ebani moi neti ko kende liboso ay ko cha désordre feu sur vous mabe komela ba ex nyonso ya kli kundu wana yango ngana lobaka na batu
mutu oyo aye kosala nga mabe parce que il a pensé que nga il fallait na appartenir na ye à temps réel ou à temps ou à contre-temps ata aza na makambo malamu te. Et je pars yo sali nyonso oya ko détruire ngai. Toi na guerre à vie partout place remonaka ngai il faut kimaka il faut bangaka. Donc na robeto na makofi te mais na robetaka yo c'est promis. Même si ça prend 25 ans, rancunier même je dis c'est petit. Parce que moi là, je veux te rendre ça d'une manière. Et puis je vais te rendre ça pendant que tu seras à genoux. Bien, je vais me rassurer que tu sois à genoux. Et pour être sûr que parce que des gens comme ça, si toi tu ne l'achèves pas, c'est lui qui va t'achever tôt ou tard. Donc faut qu'on t'en aille la guerre, il y a esprit libé là. En suivant ce que la fille est en train de dire avec son actuel homme, bon, son actuel, je parle du présent d'abord par rapport à l'isolo non bêta. Namobali o azalaki na etina nenga kufi. Tu sens que cette fille était heureuse avec Champion Mio. Champion Mio était très heureux d'avoir une très jolie femme dans la bazar bango ensemble na place à sport et tout. Ozo sentir cohésion ezo le kanakati na bango kondima yango te. Et c'est comme ça que andima ki pe mwana ya mwasi oyo azwa kina mwana wana anniversaire bo mona ko azosalela anniversaire zalaka anniversaire ya mwasi te anniversaire ya bébé wana oyo papa ya irresponsable akoma ki ko menacer mwana mwasi oyo tellement bwaki saki mwana mwasi amoni ndenga komi ko tepa ndenga komi elengi ndenga komi joli ndenga komi bien motema ne simite surtout tango balebi tanga mona ki ye na nini ya Inosbi nde liwa na ye bakante kazoki ba milliards. Or que mutabana ko entretenir vie na ye ezaki mobali neti ko mema na ba Dubai biloko nyonso bande ko mona mwana mwasi banda ko publier mobali ne mutando filmer vie nyonso mona mobali nazo sopele ba mbongo mobali ne mutabanda filmer mobali ne aza champion abunda pena bitumba soki na judo so na nini a gagner penza donc kuna nda zola ba mbongo na ye na judo na ye soki na boxe na ye na judo je crois kuna nda zola ba mbongo na ende ko cha moi commerce na ye ba iPhone ti ekomi ndenge komi afongoli si maison na ba iPhone akendaka ba Dubai na ye azongaka ozo sentir que bazalaki na cohésion moko extraordinaire et leur cohésion n'était pas cachée ezalaki visible c'était na misu ya batu nyonso babanda ko sala yango. Et c'est comme ça que vous le savez très bien qu'avec les réseaux sociaux yango nga na kokoza bonheur na ngai te ya lengi wana na chango na réseau. Pour je vous dis, même les ancêtres les plus noirs vont venir. Nde mobali wa abwaki saki ya moni ndenge mwasi azotaka tabi na abwaki saki eloko asoma parce que suivez bien sur leur conversation. La fille raconte à Champion, Wilfried dit à Champion que nazo ebiso ata mama na bango aloba na nga maloba mabe. Mama ya mobali wana ya liboso wana soki banaliser soki catalyser soki eloko ni komboni mo eza compliqué bo eza bizarre. Na ko lukela bino yango po mikolo nga na vandika na dossier oyo. Il faut na benga Champion Mio. Champion na besoin na yo. Champion Mio azoki mwasi atomboli ye likolo ba imame en haut. Azu pena moi azu charge ya mwasi azu soin ya mwasi na bisa rabino neti awa mwana mwasi a publier kango bato bayeba te kezaka mobali mutando filmer o fi mobimba matala na congolais linga komona moninga vivre heureux te Majestic River o biso beto kenda yango et soko zalaka na mbongo na mwa mbongo na poche okei na yo ko dame au lieu na yo silisi na obimi okei na yo obisali plaisir. Est-ce que pour que comme ça la plaisir na Majestic River ça problème mwana batu oyo mwana mukie wi akuta na mobali moko alingi makasi mobali na ya lingaki Champion Mio alingaki mwasi na ye dega yanga banda ko offrir ye vie wana oyebi soko lingi mwasi yanga na bisa mobali alingi yo penza ya soloko akozala jamais na gêne ya ko lakisa yo makambo bien. Champion Mio akutaki mwana na se amatisi ye likolo azokomisa ye ko aolakisa ndeni babimaka ndeni bachilaka ndenge ni batambolaka ndenge ni vieza azu akotisi ye na vie na ye abanda ko passer baton na ye na kati ya maison mobali na ye ko kende ko teka bazoteka bazosala couple na bango ensemble ba client babanda ko kuta ye Wilfried na kati ya maison mobali na ye po mona bato yo moni soki mutu azala ba penser ya malamu pona yo pona venir na bilo moni bana mwasi na mwana mwasi azali ko ya na mwana kuna na kati ya maison na bango ya liboso avant ba ya kozwa maison bazoki ya kitoko wana tango ba faire na ba ko tambola maison na bango liboso yango tala mwana na bango bébé na bango no mwana penza lisusu même Mio azimaki mwana oyo
afandi na ye lokola papa na ye azwi mwana ya moninga adopté yo tata wana yo irresponsable wana ozalaki wapi ntango babande koadoptele yo mwana bazosalele baanniversaire yo ata kado anniversaire oyaka nango te champion mi azwi mwana oyo abokoli ye azwi kaka mama te azwi na mwana kudia nsusu kudia maki mibali ya boye nde tozoluka na 2026 oyo azwi yo amemi yo na baproblème na yo na makambo na yo bosimbani loboko mwasi mpe aye amemi mobali na baproblème na ye ezalaka na sens moko te mwasi azalaki wana azosoutenir mobali na ye na mobali azoloba ngo abi maintenant tu n'es pas là je vais faire comment ayebaki ke soki na voyager na kei quelque part natike kosala bachat nake kosala bo natiki mwasi nanga mwasi ayibaka te mwasi nanga asalaka bacompte bien mwasi nanga ayebi ke tozoprépare avenir na biso lelo osiko komo tika biloko ozobanga oyeba te moto otikeli eske eza moto a confiance ton te. Sa femme était toujours là. Moi, petite famille, na bango ezalaki kitoko. Mobali wala tanga moni kaka champion miyo. Abongisi mwasi. Oya abwaki saki. Po mibali balinga te soka abwaki si obonga. Oke liboso te. Oke yete mutana na dernier mot ya vie na yo. Nzambe mutayi lobby eza imprévisible yaya. O lobby eza imprévisible. Même soso ti o mona nga na pasi ya lelo moni keneti ka soki ndenge nini. Pardon yete. Po mibali ebele bakoma so akoti na vie na yo oyo ozala baproblème ingo au contraire musu ye mutu awamemelo poisse ye nde mutu alibabe yango na omona makambo esimba te po ntango baboyani mwana bato ye wana akomi na baclip ayebani mbala moko me ye mobali oyo azalaki ne liboso abwakisaka ye bande olobake baa bata pasi ndenge eza wana bafinga ye bakombo nyonso ndenge eza wana azomemele poisse eza charge tout ça la nga nakanisaki mobali yango afala abonga te namoni mpesa abongeli te namoni kobonga na ye te le musundi na pasi ozokuteli nga na yango wana yo nde mutu oza cause ya difficulté na nge wumela yo nde mutu libakala na yo na libabe ya famille na bino nde oyo kolatisa nga yango. Les hommes portent la poisse aussi, pas seulement les femmes. Et ayoki motema essuyer nenga moni ke bazui mwana na ye bakomi ko faire vivre ye bonne vie moi ça sous na bas tala mwana yaya baluba na kobota bana tala mwana yaya siko so na teli bino somo ba nenga zoloba abi tete bote na yo eleki chérie nanga bote na yo eleki boke etala ngo bokomona bote na yo eleki mama oleki kitoko makasi. Mizo avait aimé sa femme. Mizo avait aimé sa future femme. A comment il doit se préparer à bala mwana oyo. Po cohésion ezalaki yango soki okutani kana mutu noko. Ba 2 ans 3 ans mutu parce que olakisanga pa parents na yo. O sala no kutango te. Ye moko nde mutu ando sengo nyonso. Nzambe, je délivre toutes les filles qui sont entre les mauvaises mains, les mauvais maris. Je leur délivre. Kutanisa mutuna mobali a destiné na ye na mwasi a destiné na ye. Au nom de Jésus. Yawe bankadiam pemba nyonso ya mibali ya kindoki. Bazwa bana batu na bilongi ya kitoko bakomisa bango bilongi ya kala. Balatisa bango ba masque de vieillesse. Yawe na bimisi bango kuna au nom de Jésus. Bazwa moto ba champion miyo ya bavi ya bana batu bakota na bavi ya bana na bango bakota bao babotisa bana batu basundola balingaka bana batu bakende liboso te ya kanisi ndenge abotisi ya na sukisi ye le muso kembisa ki po cha lito itanga ndimi abia na botisi ya suki nzamba kutanisa bino na ba champion miyo na bino au nom de Jésus na ba champion miyo na yebi ko yoka mutema pasi me tika na lobango na nubu mobali wala muteba kimfiafite vlatie akomi sikoyo ko menacer fille que na kobotola yo mwana. La fille dit obotola nga mwana. Pendant que mama ya ba Wilfried ayebi masakambo. Obotola nga mwana. Pendant que mwana ngo kutokipara na yo malonga te. Akipara te bolanda te nga loba na kena kotika biloko na vandi ka 5 minutes yo papa ya mwana. Papa pela ya mwana yo kotika la mwana biloko sala ka 2 minutes. Abina tikela ke ba 2000 francs na maboka za ne mwana moke. Tala na no raisonnement ya mutu. Po mona ka okosa. 2000 francs basela mwana nini? Atako to sombele sucre, sombele nini? Bon so bani fièvre na butu. Ba ko pese sucre pour melati. So bani fièvre na butu ko pese sucre pour calmer fièvre. So il faut ba kene na en hôpital, faut yo bazwani lipa oyo yela keto mini ki basali ba tcheli e calmer e soigner. Bilamba fo ala ta ko lata ndenge ni. Yo ka mibali bi responsable. Po yebi ke même 2000 opese na maboko wana mama ne mutako zongo kaka. Yo siko zo pesa mona 2000 ye moko mobali wana ex wana mutawolo bango ngate na kochela bino ngo na suka ona zoka kaka mwa 2000 na tikele na maboko na sombele da biloko nyonso nini ko sombela mwana tala zuo zo sentike même na koloba ne zuo eza kaka akomi siko ko mata ba live tant babimisi ba preuve oyo nyonso
akomi mata live po ya bana ko accuser champion mio ayeba ki te champion mio azana ba matière okuto ya ndambo wa bimisi ya somo ezali ngami les hommes qui détruisent la vie des femmes là j'aime pas même les femmes qui détruisent la vie des hommes je les aime pas okokanisa te ke vie ya mutu kosuka kapa na yo jamais si ça ne va pas bakabwanaka to kaboli na kimia mala koluka ko nuyo yo te yo ngai soki toyokani te ngai na kokende na ngai na kimia yaya esimba te ndenge namoni ke na famille na bino balingi ngai te namoni ke ketikala malamu akende malamu après aussi vertige ekomi ke ngai nasali yo mabe nini nasali so na biso ke apa na bino balingi ngai te tikala na vie na yo mabe eza nini yo juste koke koconcocte kosala cocktail ya buzoba mpo ya kolatisa motu nzambe epa alingaka bongo te esimba te ekozongela yo retour à l'expéditeur okokweya na se okomi kodéranger mwana bato mpo akomi bien en dehors de toi ntango ozalaki na maboko obanda kokomisa lokola safu batie na kati ya mai okondima teke mwana azalaki na bote nyonso tala nano ndenge azala osatika ele heureuse tala biso azopesa oyebi soki mwasi alingi mobali généralement soki apesa biso azalaka na sourire na miso akokanga généralement akangaka miso na sourire tala apaisement mi oyebi olinga papa oyebi il faut foncer école d'amour mpo oyebi na bongo de jeunes oyo bana baleki na biso mibale oyo balinganaki boye nde mobali wana motema esuye akomi siko komenase nde bomoni oyo natieli bino na ebandeli wana sikoyo ifo botuna ngai menase wana ebandaki quand mwana mwasi akufi quand c'est ça la question qu'il faut se poser c'est la même d'ailleurs la question mère que la police doit se poser bainterpele bamibali na ye nyonso babanda sikoyo kotuna bango menase oyo oyebisaki koboma ye eyaki mpo na nini mpo na nini abanda koyebisa mwana bato ya koboma ye mpo na nini mpo na mwana bato aza bien mwana bato alobaki ke ngai mpo na mwana na ngai okoenleve ye te nakokufa mpo na mwana na nga mpo deja au départ owanga na zemi oboyaka oye kondima malgré baeffort nyonso me kokipaka na yo mwana malonga te ngai mama nde faina mendo ke lukaka mpo na kipaka mwana to koko na ye nde muta azwaki so ya nyonso me nde amemaki charge pendant que papa pa aza te obakiselaki biso charge na kati ya ndako na biso oboyaki kondima zemi na yo sikoyo ndenge nini subitement komi na bolingo ya mwana yango makasi boye bopesanga mwana nanga bopesanga mwana nanga la fille oyo wape akokabwana na mwana yango mpaka nanuka na 2 ans soki 2 ans 2 ans et demi ok 3 ans et puis mwana mpe bapesaki pa papa na 2 ans et demi te bapesaki na 2 ans et demi te et la fille n'en revenait pas la fille n'arrivait pas excusez-moi à accepter que mobali wana komi koluka kobotola ye mwana oyo amoneli pasi tala kaka yo baengrosser yo la jeune fille akufi na 22 ans mwana eso aza na 2 ans seki baengrosser na 18 ans basundoli yo na zemi tu sais combien ça fait mal insulte ya famille nanu so ozwi zemi oyebi ndenge nini ezalaka bazo dénigrer yo place yango foke pa mobali yango aboyi ozongi supa na bino kaka na bacondition nyonso wana mama no temaza mama no azwi yo kaka na pasi na ndimi abokola yo ale nsima na yango na bokoli mwana botami ti akomi ndenge atika wendo kipe te osalaka eloko moko te du coup mobali moko amonani na vie na nga akomi kozwa mwana en charge azozwa nga en charge yo yembala moko oye kozwa mwana yango la fille alobi na conversation na ye que je suis prêt à la mort il faut baboma ngai mpo bazwa mwana na ngai mutu akozwa mwana na ngai aza te son papa ne le prendra pas et c'est Mio qui était en train de le rassurer de la rassurer mama ozwa yo mwana te il est fou akosala yo eloko te bango bando ozalaka bamenace kaka nde tomona yango chaque fois est-ce que ce gars là son ex là a exécuté banini na ye te parce que soki botali badate ta champion Mio bomba basouvenir nyonso bomba yango il faut ebimaka na police oyo etikali kobimisa yango te bomba yango na police mwana bali wana fo akangama fo apesa biso explication ya mokolo wana na butu azalaki wapi epi bato bayebi mwana mwasi wana mwana mobali wana fo apesa biso explication nde nsima na yango ntango asali bongo champion Mio azokalme ye ti bazoki onka lokola kaka bamenace kaka ndenge ezalaka kaka ndenge kongola azalaka moto mbanga. Or, il y a de ceux, quand ils disent là, ils pensent ça sérieusement dans leur cœur. Alors, bon, bah, c'est la réflexion. Ma période, moi, je suis entre la nuit du 10 au 11 juillet. Bah, maintenant, c'est à papa, bah, l'année, bah, qui est le 30 août. Donc, bah, fin du mois, à août.
liboso banda osala neme eyaki kosampire na nalobata na août oyo limisaka na juin bamenase ya papa ya mwana oyo ebandaki na juin na katikati ya juin ti na fin ya juin nde mpenza akomi donc moyen te donc ntango amonaki na clip amoni anniversaire ya mwana tata ntango amonaki na clip akomi koya kotikela mwana mwa sacha bala bandoki baza po azongi soso en arrière tala bandoki wana soki acalcule ke siko petit oyo azwi visibilité azobonga donc naya na mizongela ya manguaku imbécile alinga ofinga te mais makambo so esukisaka ngai so nazokanisa mwana bato ya kitoko bazalaki na avenir nyonso très intelligente pleine remplie d'avenir akeka likolo ya buzoba moko boye pele likolo ya inconscient moko likolo ya irresponsable moko ça m'énerve donc bamenace na ye bandi na fin juin ti le 30 juin azomenase mwana mwasi oyo ti na début juillet azomenase fille oyo Wilfried ex na ye papa ya mwana na ye oyo champion bibisi eza ndambo mobimba nango ezali sikoyo mpo na nini telefone ya Wilfried ebungaki eza wapi botuna ye ex telefone ya Wilfried ebungi mpo na nini parce que champion azali abimisi baconversation ala baconversation nyonso ya ye na mwasi na ye nyonso eza botuna sikoyo ye mobali wana abimisa conversation na ye na Wilfried ti mukolo Wilfried akufaki le 10 juillet soki kaka efface yango andoki il faut abimisa baconversation na ye nyonso na Wilfried banda 2026 ebandaki ti lelo bosenga ya lakisa po soka biso na solana Wilfried te akosi abanda solana na ye abanda ekomenase ye abimisela biso relevé d'appel na ye na ba conversation boîte de conversation na ye na fi ndenge champion abimisi ya ye na Wilfried ye pa bimisa comme ça to innocenté ye totala soki menace Wilfried abanda oloba eza te soki a effacé c'est qui se reproche quelque chose. Est-ce que vous comprenez ma maman? Est-ce que vous comprenez côté nganakomi? Le papa de l'enfant de Wilfried, de la fille de Wilfried. Oya irresponsable ex wana mutema mabe na mama na ye bazoka ba nyokoli mona bato ya 18 ans soki 17 ans. Ba finga ye ba humilia na famille na ye. Pour la paix qu'on se charge ya ba wanga na pe zemi na mama na bango ensemble te ba mama irresponsable makamba zala nango ba wanga na zemi nde mwana bato avandi abundani na mama neti aboti ti abandi kopotana ti akutani na champion apesi ye via luxe via kitoko o bato ebele bakanisa ye kabando sa kindumba po azwango or que nada ti abandi kotindela ye ba message wana apesa biso ka soka za pena sincère nenga lobi na sincère ezanga ite na yebite bimisela biso capture d'écran ya conversation na yo na Wilfried Mande mobimba lakisa biso to mona monsieur X lakisa biso yango to mona to ndima yo lakisa biso yango to mona to ndima yo pono bomona ka kobimisa yango te. Donc, tant que ba menace na ekomi makasi, au bout de 2 semaines, avant 2 semaines même, au bout d'une semaine de 10 jours, moi la moitié a koufi. Vous trouvez ça? C'est un hasard. C'est un hasard seulement. Boye bisanga que ça hasard. Doyo menacé ngai de mort. Poto we la moi no menacé ngai eza mobile munene ya tuerie. Mobile ya gaillard. Ya koboma to mona ngo tina na banquette impossible ba wela mwana babomi muninga po ebatikele mwana mama Wilfried kopesa mwa mbale mwana te mwana osouffrir kopesa leka ne alinga kizemi wana ta zwango te mi yokotika mwana Wilfried te ata lelo bali papa kanisa mwana oyo kanisa babomo mabo pasaki ensemble de temps ota sala ka ebolamu ekozala penza na mémoire ya mwasi olinga ki mingi kande bolingana ki makasi bomi nani yango ayebaki Wilfried ata soki yo ozalaki likweshi ya champion so Wilfried aye faut luka place okota faut luka place okota po mwasi na ye officiel partout a publié akazala mam nyonso partout la fille était là bokokena te na ba ouverture ya ba maison et consort Wilfried était toujours là bazalaki pe ko filmer
Et c'est par hasard que yo menacé moi na batou 10 jours avant et 12 jours après moi nango a se retrouver à Koufi accident ozoye balate salamaki na ndenge nini pe wapi. Papa, bozana kimia te vi na mobimba. Na yo na libota na jamais bozana kimia. Wilfried zongela bango bomaka bango moko na mbando kokufa kaka baliwa moko mystérieuse. Ba mort moko très mystérieuse ba ndoko kufa ka bongo te ya eti aloba. Police fait ça l'enquête oyo bien. Yango moni bazwaki téléphone ya mwana mwasi bakenda ino po ayebi que azalaki ko menacer mwasi mwana mwasi oyo. Azalaki ko menacer yango fallait ba bungisa téléphone po téléphone lingeke teka nyonso. Mais opérateur économique, opérateur de téléphonie mobile bazana bango bakobimisa na bango ngo soka enquête ya malonge salami na coin wana qui menaçait cette fille ekoyebana ekobima nyonso kaka soki basali kaka enquête kaka ya 10 ou totalaka 1 mois avant mort na ye, 2 semaines avant mort na ye, 10 jours avant mort na ye, 1 semaine avant mort na ye. C'était son ex qui était en train de la mettre mal à l'aise partout, ko détruire, ko finga ye, ko humilier ye, ko kotisa ye na ba conflit, ko swani saka ye. Ngande na lobby na zo yeba makambo na oloba. Ba kanga ye, ba kene na téléphone na ba compagnie à téléphone. Va vérifier conversation na yena mwana mwasi oyo même le jour où la fille a été morte, a été tuée. Mutu moko aye na compte privé à lobi boy. Botu na la Lyon ayebi makambo wana nyonso. La Lyon aza camarade ya Wilfried. Oyo mobali wana ex a utiliza ki pona abenda Wilfried. Alobi botu boyebisa champion soka yebi la Lyon ba kende ko kanga la Lyon ezali na ba commentaire na capture ki yango nazo tshela bino yango ba kende ko kanga la Lyon wana ngai te ngai conviction na ngai kaka na motema kibomama mutezo salisa ngai makambo nazo sala papa sango zonga na dossier oyo bakanga mibali nyonso mibali o bazaki ya Wilfried bazwa ba téléphone na bango bokende bosanga ba relever boko comprendre la Lyon wana balobi azalaki camarade ya Wilfried bacha epe loboko bakanga pe ba téléphone na ye bazwa ba relever d'appel de conversation ekolakisa biso ya solo qui avait tué Wilfried nini elekanaki soki akufi na ye na mort naturelle to na mort accident je suis tout à fait d'accord, gloire à Dieu, on n'en peut rien, c'est Dieu qui décide de tout ce qui nous arrive. Mais un autre humain n'a pas le droit de ôter la vie d'un autre. Mama ya bato abokoli mwana na ye na pasi osundolela ezemi otikela ye yango abokoli na mwana na ye na mwana oyo ayo oyo boya kondima oyo mama na yo aboya kondima et puis lelo boya ko ôter vie. Si c'est le cas, ce garçon mérite la pendaison. Ce garçon mérite la pendaison. Cette mort est mystique et bizarre. Et quand une mère te dit que ngai nazali convaincu te na liwa ya mwana nanga, c'est qu'il y a un problème. Ce qui maman zo pressenti que eloko moko boelekani na liwa ya mwana na ye. Bondi melangai ba mama bazara na 6e sens ya makasi bazara na pressentiment ya likolo makasi surtout quand il s'agit de leur enfant. Ata likambo yeko mela mwana obano za na biloko moko bozomona ezo leka yo o santi kaka nazaki na musala mena yo ka bien te nazonga nano nazoka nzoto na ngai malamu pena te nazomona mwana nga nazo ebisa bino un jour na fandi mutu moko ayebi nga ko yeba j'étais dans la parcelle de ya Willy Moucheni où ezalaka na allée verte en train de voir une personne to komi wana na fandi na monika moko na bisi mo habité to la tongo nasi mote nga na osepela te loko mo ezo salama nazo sentir on dirait loko mo ezo salama na famille nanga oyo pe miro za la bo pene ngo te je pression on dirait loko mo mabe elinge komola ndeko na ngai donc na somnolaki ka na kiti boye na loti grand frère na ngai bato bazo betaye ba obete makasi na surtout o ndotoni na sambeli moi ya skit bongo mais nazo sentir motema nanga ezo bisanga telema ke prier wana ba 9h telema ke sambela nazo hésiter kaka telema mire ke sambela nazo hésiter à un moment na telemi
Naïbisi, bon, moi, je suis désolé, il faut que je prie. Donnez-moi un endroit où je peux prier. Oh, c'est beau, pesa ngai nazalaka, sorezoya, nazalaka bongo. Oh, ça va côté la chambre, wana. Na côté la chambre, na kanga miso. Bandego nanga. Donc, il va 9h moins. La bande au samedi, la bosse, la tiki va de la salon. Là, j'ai prié tellement que j'ai pleuré, la vie, Seigneur. Ma bé, comme la yana, comme la moutumorote, ni l'entourage, n'a prié, n'a prié, n'a amen, 10h30. Bah, comme on dit, eh, maman, on s'est rendu quelques minutes, ok, il bella boy. Ma camarade se demande ça, tu oses la caille, on va dire, bon, on a eu. Bon, les libres, ni tala, mi se viminga, encore, on a ma bena roulé, là, sur la lélika bouquet, miso. Bah, si Osaka bien intéressé, je me sens pas bien, il faut que je parte, il faut que je rentre. On est né, c'est mon fond la zone, bah tout est silica, to beba là, bah on a et là on a pressentir oh yonga il faut la zone anda qu'on a zo pena taille ko samel. Pendant que je sortais, pourquoi na kena ke simi pété. Tant on a zo bima. Nazui moto, na di fona ke mba on a comme nanda ko na zo moto, na zo kitambo na zo bandal. Bandeko nanga. Tant qu'on a commis na bandal téléphone nangé sonné. Grand frère nanga zo benganga. Là c'est qu'est-ce qui se passe? Na lo tenga on a bengi na c'est ah oza bien. Azo lo bana pema. Ngetika na uti ko rater liwa ya somo. Là c'est oh sérieux? Tala kutu na bengi parce que tala nazaki place mo tala bi vraiment nzamba zalaka. Je te dis que lelo bon boyo kaka que ba lenche ngai na nzela lenche moko lingi sa na nzela lelo bon bo ninga ondima ngote ba mota ba botela ngai compréhension na bana ko keni camarade na moni ba mota ba ngai oka o tuti eta gangi ba ninga ne ba kanti ko ba tuti ya solo allez ba banda kolande ba mama banga paraprise akima kota la lupango moko nde ba mota ba kenda moko la bango aye aisi mo me boya na makimia poni bozo benio ba ye wana moko nda ye ba ndo so na bime ndeko na binonga ona tuti wapi ba lakisa bime bo mona teke na tuti ete na simbi ata mutu te nde baba ni na te pese ka mo ka sala ka nini po panika ki makasi ko so ebika ba mota nde bazala bata ba mboma nda zu quelque chose a pesi ba mo $20 nde ba tiki abi mire ma banga e bandaki déjà ba nzete simami bamba tumba ba tumba mutuka na. Pendant que moi j'étais en train de prier là-bas, il y avait des choses qui se passaient. Et si je ne priais pas, bamba tomber dans kati wa mota ba fou. Et quand une mère te dit qu'elle a convaincu que moi nanaya koufi na mort et accident, bo pe sa maman on a un bénéfice de doute, bo ça na nous banquette. Parce que l'instinct de maman là est en train de parler au fond d'elle. Tant on a si ici qu'on a grand frère la bengi petite on a bête so ah ya mire oyebi que na vandika boyelo comme que telemi singa na koti na chambre na bandi ko samela biso bandi prière na bandi prière à 9h30 na c'est ici 10h30. Donc pendant que moi j'étais en train de prier, ma sœur aussi était en train de prier de son côté. Maïka connaît cette histoire, Bill connaît cette histoire. Pour na yebisa bino que ndenge tozala ka attaché lié na makila na biso lobaka et gangaka. Si ça te parle pas avant, au tiangolem soukate, ça va te parler pendant ou après. Pendant qu'il sera en train de pleurer, en train de voir la mort en face d'elle. Et qu'on l'obéla yo. Batumusu balobaki ake oh accident ça la na minuit na 20h non. Soroyo qui selon les récits de sa mère, accident on essaye ba 21h 20h. C'est impossible qu'accident ça la ba 21h 20h ba monata moto te ba ko kangete ba embouteillage ki chassa o lelo. Bato ata pembeni bazala te non bakena iko bwaka mwana wana place wana la lion esika ozali okokufa la lion camarade à Wilfried oba bengi kombo la lion bazoloba wana soko lobi te vérité obimisi te okolanda Wilfried nazo saka mwana omo liwana esala nga pasi ti lelo nazo saka elongo na mama na ye. Commentaire ezawa na biloko nyonso ya champion mayo. Mutu moko azo commenter na compte moko ezali faux compte. Azo komalobi champion mayo oyebi la lion tuna la lion mutu ayebi vérité nyonso. Ti mutu azo ko koma bongo se ka yebi motema ne tondi. Mama pesa biso ba pise ya pesa biso se ka adresse ya lion pesa biso yango. Mayo chambongo. Tozuka mama ya nani akanga
bakangela biso assassin wana. Et moi, vraiment, ce qui garçon wana se justifié bien te ngaka aye ka ex ne kaka musute kaka ye mususute kaka ye. Basi so kabali na mutu ata boyani na mwana zala strict lisusu koleka mwana bato pasa kini strict po alingaki da ya champion na ye kotikela ka bandoki wana tante. Quand ils reviennent dans ta vie, surtout quand ils sentent que yo komi bien olingami kitoko beauté zongi makamani se vandi, ils ne reviennent que pour te détruire. Mais nzamba na bon moi mitambo batimo lelo ben mitambo bandi menangi ngai nani nzemba ya mama inisi ya mikolo na bosani il faut na yemba ngona mikolo badinda bango moko na mitambo bala bango batongaki bakota bango moko botika bana baninga ba vivre. Laissez les enfants des gens vivre en paix dans le calme. Affaire o ngana kolanda ngo mukwanta tina suka po degré na yo ki limona na yo ki la mobali o pasi okutana obi bolingwa solo le comme très rare, très difficile. Les hypocrites sont remplis, sont versés sur nous. Et quand tu retrouves un amour vrai après tant d'années au sepeli aux mois sino ya kitoko lisusu ya star lisusu ya kitoko ya kimia ya bien ya bobandi pe love ngo pene zu pena forme ndenge na mona bango partout bango ne sont ensemble o senti que balingani fusionnel lokwa liwa mutu moko ya kati yango ka boimbala moko pas esili parce que il y a asepelité il doit exister. Il faut le pendre. Garçon là faut pas pendre. Repose en paix Wilfried. Maman force à toi. Bokolela biso bébé à Wilfried. Lobi mona on a zali une étoile. Ko pesa ya ta mokolo moko te ba bandoki wana. Neka ba wanga na ye. Batika la ka bongo. Ba zoye ata mokolo moko te. Si il faut ko kende soki wapi to sala kanyo to kende na mwana wana poto to ko sala yango okende. Mais la sorcellerie là, c'est fini. Abonnez-vous, commentez, partagez. Merci.